Congo Tchèque TV Yasi Bumutombo Bana nyoso ya Congo Bote na beno beno luta na émission Chiko Pululu oya saki musani ya malamu yango moni na mokili tant tozo baki kosa musala malamu et kosa bien na bandeko yango bozomona onyoso bozomono donc monde entier j'espère que les allez jouer à Soka ya Chiko Pululu oya tikaki biso tozo rendre toujours hommage. Mise source intéressable, apprêtez-vous déjà. Pour s'annoncer, pour tout ça, vraiment en ordre. Merci beaucoup. Alors, vous savez, celui que nous pleurons aujourd'hui, celui que nous rendons les derniers hommages, était un artiste. Et les artistes se pleurent de leur manière. Un artiste se pleure de manière particulière. C'est pourquoi ces obsèques, c'est pas vraiment un deuil à proprement parler, mais c'est en même temps un festival culturel. C'est pourquoi vous avez eu depuis hier différentes prestations. Nous vous annonçons déjà la présence parmi nous. Il a toujours été avec nous. Il nous a toujours accompagnés dans les malheurs comme dans les bonheurs. Le frère Moïse Matuta, il est là parmi nous. Juste le temps d'apprêter les instruments. Juste le temps que ces techniciens. Ça va défiler qui a babalé, théâtre, ndenge na ndenge et ça va qui a pour la kolela ndeko ya biso ya 6e et 7e art à Koufi. Et après, ce sera le tour des autres formations culturelles. On me signale la présence du ballet Mindondo. Les enfants de maman Mindondo sont là parmi nous. Et ils vont monter dans quelques instants. Ils vont monter juste après le frère Moïse Matuta. Et ils vont esquisser quelques pas de danse avec leur ballet. Un ballet créé par Maman Mindondo. Maman Mindondo qui nous a quittés l'année passée. Vous êtes un membre influent de notre association. Maman Mindondo, pour rappel, c'est elle qui s'occupait de service protocole. Voilà. Oyo lelo service protocole et Kamami Sikoyo na papa Koba et le bon na maman Fatou Kayembe na kati na bo tozoko na bazali pe logo entre autres misena na bandeko mingi na yango président wa Kokabela oui merci loko na tobengi ba tu s'engager pour na ba dépôt ya ba liberté et c'est des artificiels que joie au frère naturel il y a beaucoup de coups dans bassin et d'accord. Donc c'est un peu ça. Voilà. Ma personnalité politique va s'annoncer déjà que vous allez pour avoir enregistré Bango. Voilà, merci. Merci beaucoup, Oxy. Alors, quand vous veniez de parler du cimetière Métropole, le programme sera tellement vaste. Ouais. Chef, pardon. Parce que là, c'est sur ça. Tout en assez, chef.
masala gangele pwani shera za pembeni abengane tawo bengananga balima bango balinga oteste bato sécurité Panga toyona feti te bokolo bimba bandeki bino on dirait bazo sepela lingwa ya pululu nous faisons bon bandeko toyokana s'il vous plaît tona na programme d'accord na kombo ya baartiste comédien nyonso tu tozopesa merci na bino nyonso ndenge boye awa toyokana s'il vous plaît sécurité oh là là on est zamba wandoki bon bandeko bomoni barepresentant ya baartiste comédien bazali awa tozali awa mpona kopesa dernier hommage ya ndeko na biso pululu atiki biso yango wana na kombo ya baartiste comédien nyonso tozopesa merci mingi na bana kitambo mpo bana kinshasa mobimba na ndenge tolekisi bajour ebele mpona kobongisa matanga oyo esimba tozopesa merci na nzambe ndenge mbula ebeti te pour que matanga na biso eleka normal. Alors na famille ya pululu tozopesa lisusu merci mpo tosanganaki mbala ebele plus de 3 fois mpo matanga oyo tosala yango elongo. Topesi merci na bato nyonso bazalaki na biso na prière. Topesi merci na bato oyo basalisaki biso lokola mama Olive Lembe. Topesi merci mingi
Topesi merci na hôtel de ville ya Kinshasa. Merci mingi. Voilà. Sikoyo ndenge tosalaka toujours topesa honneur na ndeko na biso Pululu ndenge atiki biso na hymne na biso ya ba artiste comédien. Wapi technicien? Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Son Excellence Laurent Bungu, le vice-gouverneur de notre ville-province, qui est venu pleurer avec nous. Nous saluons également la délégation, la grande délégation qui représente Maman Olive Lembe, conduite par Maman Angèle Canara, qui sont venus pleurer avec les artistes. Merci beaucoup. Nous remercions la présence des honorables députés qui sont venus pleurer avec nous. Honorable Adès Nombashi, honorable Paul Djalio Balenja. Nous remercions et saluons la délégation des artistes venus de l'Europe. Artiste Baouti Poto, Baouti la collègue Nabango. Ceux qui remettent la bango Maboko, s'il vous plaît. Alors, Nassendi, le président Bokita, pour continuer le programme Nabiso. Alors maintenant, rapidement, alors l'état du président Bokita, donc on pense à Malo Banafistan Saï à peu près ça a pendant 3 minutes parce que le rôle a boyebi c'est lui le père artistique il y a pour lui il y a des moteurs initiés dans le sur le plan artistique, c'est lui son formateur, c'est lui qui est affecté aujourd'hui parce qu'il a perdu un de ses généraux. Alors Fiston Saï Malobambo Kayo Papa, maman, bandeko mbote. Namoni mbote na bino te botombola maboko likolo mbote. Soki tolingi Nzambe ayamba molimo ya pululu na kimia, tokanga pululu. Artiste akufaka te po asalaka ba œuvre oyo etikalaka libela tobetela ye maboko makasi. Napesi bino merci mpona bolingo na bino à travers biso baartiste et comédien beye kolelisa biso lelo mpona likambo ya monene ekolelaki biso oyo ya ndeko na biso Pululu atikaki biso. Nazali na mingi ya koloba te. Pululu asalaki mosala na ye na groupe Sai, aevoluaki mpe ye moko. Nzambe abatela misala na ye asalaki et continue kovivre na mitu na biso na makanisi na biso. Merci lisusu na bandeko basungi biso po ete tolela Pululu kitoko makasi boye. Merci na président Masumu de Brende pour la implication na ye totale. Merci na ngai moko Sai. Merci na Pakalori. Merci na Chinola. Merci na Mama Fatou. Merci na bandeko nyonso oyo bazalaki na comité d'organisation po bomona makambo nyonso oyo salami kitoko tobeti maboko makasi. Merci na gouverneur na biso ya ville ya Kinshasa Jantiningo Bilambaka. Merci na molandi na ye vice-gouverneur oyo tobengi na kombo ya Nero Mbungu po ya bolamu nyonso basali po ete tolela Pululu kitoko boye tobeteli bango maboko. Merci na Maman Olive Lembe oyo s'impliqué totalement pour que Pululu alela makitoko tobeti maboko makasi. Nazali na mingi ya koloba te. Courage na mama oyo otikali lokola
lokola mama ya bana nyonso oyo tikali lokola mama oyo akotelema po ete famille libota etikala lisanga pulu akei biso totikali totikala na bomoko bolingo ezala kati na biso baartiste comédien dans l'unité nde bomoko esalaka te makambo nyonso ekende liboso. Voilà raison pour laquelle nakopesa merci na bajournaliste nyonso oyo bosungi biso. Matanga ya pululu eyaki na makambo ebele oyo nyonso ya malamu nzambe azwa lokumu, oyo nyonso ya mabe nzambe alimbisa. Tozali batu na kombo ya Yesu Kristu mwana na ye. Amen. Merci beaucoup. Tout est fini bien, j'espère que bozomona bakomi komema encore ya Chico Pululu na bakende kotika sika akopema ya suka na morgue na cimetière ya nécropole. Eza vraiment pas si artiste et comédien, ba musicien, ba fan, komoni ndenge terrain oyo bato batondi baye kolela ndeko na bango. Corps déjà yango wana bazomatisa yango akotisa yango na corbia. Chico Pululu aza na biso te. Donc tokoloba nini conseil biso topesaka ntango osala musala no bien respect, parce que soki ozala respect lelo bakolelo ndenge baleli Chico Pululu et puis so osala musala no bien osala makambo oyo esami na matanga oyo. Merci beaucoup na bandeko tout bolandaki biso na Congo Check TV et merci bato bozo partager ba vidéo. Merci beaucoup na ba page nyonso. Merci na ba diaspora bana poto batikaki biso te na matanga oyo. Merci beaucoup na bana Kitambo parce que nga azalaki le seul chroniqueur alobela bana Kitambo na yebisaki bango batika kopanza sango mabe po na Kitambo. Matanga Chico Pululu eleki bien, bandeko bazolela, famille bazolela, eza pasi. Merci beaucoup na la police nationale oyo basali musala makasi, basali musala na bango malamu. Merci beaucoup tokoloba nini. Merci beaucoup na gouverneur de la ville, merci beaucoup na maman Olive Lembe, merci beaucoup na bakonzi tout et puis représentant ya gouverneur na biso. Merci beaucoup. Eza pasi metokoloba nini mokano nzambe. Mokano nzambe kokisami toko juger muta mokilité. Merci. Voilà, de partout dans le monde. J'espère que corps ya Chico Pululu yango wana ezobima et sika bazoke nekotikaye bazoke nekundaye bandeko tout oyo baye lelo baye kosangana bazolela ndeko na bango oyo atiki bango oyo balelie na honneur nyonso pe na pasi yora orandoki mission où c'est la kendala kiloko la biso. Bonsoir. Dans ça, succès na combo na yo. Oyibenga déjà kuna lobby. Et que correcteur boy. Et que ko. Directeur boy. Directeur Zalaki. On a la mode. C'est la loco. Moi, bah, rimer déjà, bah, tout le monde va croire en le vrai. Et là, ça va bien.
patron pe ya poto on va négliger mutafala lo musala bolo papa patron ya poto mwana batala musala bolo na likolo mwana batala musala bolo sume bon toana matanga me ba patron poto motala tabino moko mwana batu pe na boye likola libende lobi ofuta ye salaire te po a filmer kaka mais au moins na salaire na ye et comme yo compte eza bapimeli ngai moyen apesa na western eza te na komeka nanu bokalme nanu tala moto likolo boye vraiment ah nzambe zongisa ya zonga sima merci à la police. Merci vraiment. Ozo moto ati necropole. Baba ndoki moto ati necropole. Papa sika. Obi beni. Tala na meka mo première arrivée de Londres. Na Bella. Ok, ouais, putain là. Ah, vous avez honorable à télévision. Oh, les gars. Oh, tout honorable là-bas. Oh, on les gars, oh. Cimetière, cimetière. Vers cimetière, direct. Je vous laisse interdit dans la carte à l'objet. Papa, tu vas na podium wana. Ils vont boyer avant. Papa, tu vas boyer avant. Il est à discuter. Merveille LBG. Président il va présenter son avocat. Congo Tchèque TV. Merci Bumutombo. Bana nyoso ya Congo. Bote na beno beno luta. Na émission.